koko na ngai azali na maboko ya drogué, na maboko ya chel, na maboko ya mwasi oyo ya paka juma oyo akoma kotambola na bakisi njora na ba janvier na ba sandra. Na koki otika koko na ngai te azala kaka bongo. Na koki kotika koko na ngai te lobi biso tokozala te na se ya moi oyoyo mwana na biso koko na biso aya ko souffrir. Lobi baya koloba ke tala mwana ya jibe mpia na chel, tala mwana ya jibe mpia na muyibi, tala mwana ya jibe mpia na ndumba. Ndenge lelo tozo pesa histoire ya mwana ya Zakari Liboma parce que papa na ye encadré ki mwana te, parce que papa na ye atiaki souci ya mwana te. Yango moni jibe mpia na salaki nini a récupérer mwana na ye pour ne pas laisser son enfant na maboko ya mutu ya liboma. Lelo tozo considérer mwana ntuka neti mutu ya liboma. Botala te taye nango na bemission na. Bozo mona te kaza déjà sous les effets ya drogue. Bizaleli ya ba musicien nyonso ya Congo bo tenir jibe rigueur te na makambu ya mwana ntuka parce que tant jibe mpia na botsaka mwana wana mwana ntuko tozo benga mwana ntuka jibe mpia na botsaka ye to ndimite ke mwana ntuka ayaka koyebisa biso ke otendenge naza boye na zemi ya jibe mpiana nazo kende kobota obia zemi ya jibe mpiana ekokisi 2 mois to 3 mois to 6 mois ayaka koyebisa biso yango te. Mwana komi kotanga mwana zongi na sens ya avenir ya bien azo promettre déjà que na ba prochaine année zo ya mwana wana kozala l'aise. Est-ce que mwana na so azali na maboko ya mwana ntuka est-ce alingaki atanga na ba conditions bien? Est-ce alingaki a vivre bien? Lelo yo bozo ata microbo kende botu na mwana wana ya mukeke lelo na maboko ya koko na yo na mama no yo ko préférer vivre na maboko ya nani mwana na koyebisa bino po azoloba déjà azoloba. Je vous dis que mwana na azoloba koyebisa bino ke na préférer na vivre na maboko ya koko na ngai mama nièce parce que kuna mama bimaka tongo azongaka 2h 3h na liaka dendo na kwanga nazaka na vie ya pasi. Il y a cette sortie médiatique pendant qu'on démarrer JB Mpiana pour na poto kaka o le balango bateau tout ça pour ça ozo dimne JB Mpiana tout ça pour poto ce que n'était pas wata gogan moto na tembe patron obse que ngana botana JB Mpiana mena ngaki poto tala boyeboboy wata koko benga JB te ya sala manœuvre yo moko na yi amemio pe poto. Mais tango bimi boy bato mawana ba sangisa $2 ba sala bémission ba memayo na poto bémission ezebele bo sala banalise bo sangisela mbongo bo memaya lungwa Kinshasa comme Kinshasa jiba zoni okolaye jiba za violeur jiba za boye na boye bo longolaye Kinshasa bo tinda ya kende wapi akende poto mais soki bo sali yango te bozo zela kaka ke bo akimle jibe mpiana bo dénigrer jibe mpiana bo kitisa jibe mpiana restera toujours tel qu'il est papa chéri l'homme. To s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour avoir information sur Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire on fire à Karine Mokonzi c'est juste un big up Karine Mokonzi la baronne Fidèles abonnés de chez Mokonzi officiel, bonjour ou soit bonsoir, ça dépend de l'air beaucoup de la vidéo. Oyo. C'est moi toujours votre humble serviteur, Béret Rouge de Karine Mokonzi, Sinorita la Baronne. Restez branchés et connectés toujours chez Mokonzi officiel, beaucoup raté. Actualité mon côté. En tout cas, on a remercié Batu Nyoso Balingaka Béret Rouge, Oba soutenaka Béret Rouge de loin ou de près. Na pesimbote na maman Suryaman, maman Suryaman ici Kozali Nzamba Batelayo. Et pourquoi pas na Naomi la perle la japonaise, moi je suis à douceur na tendresse, Naomi la perle la japonaise. Et pourquoi pas na pesa mbote na ngai na mère fashion de night, mère fashion de night ici Kozali Nzamba Batelayo, mbote lisusu na Ingendiko Canada, Francis Miatembo. Nzambe abatela yo. En tout cas, boyebi ke actualité ezali kaka ya mwana ntuka na JB Mpiana oyo azali papa chéri l'homme qui a sucré la banane bina dama. Boyebi ke mwana ntuka tokosolola lelo concernant lisolo oyoyo ya mwana ntuka. Ngana ena ko répondre na Christine Kisinjora.
Tango bozo sala mabe boyebake ekofuta makaka na se awawa mabe oyo to sala na se efuta makana se bokanisa te ko te nazo sala boye ekofuta malikolo te ndenge ka bolobaki tout se paye ici bas nyonso ekofuta makaka na se kisinjora yebaki oyo yozo lukela jibe mpiana ba wenge man baza très fâché contre yo kisinjora toyebi ke lelo oyo yo mutu na mutu akoma pembeni ya musicien oyo azo soutenir ndenge yo kenda pembeni ya leader moko ya mboka oyo ozo soutenir mais tango ozo soutenir leader wana koluka te oya kozwa source ya malheur ou soit source ya ba problème oya ko déranger na leader mususu oyo aza na calcul ya makambo na bino te pona koluka kaka kosala baisse to ko diminuer actualité oyo eza ya Didas Arena kisinjora biso batu oyo toyebi 12 ndenge ezalaka tokotelemela yo po bolingi bobeta Jibe Mpiana 12 en tout cas babandaki nanu histoire oyo yo epa ya mwana ya Jibe Mpiana kozwa junior kokotisa ye football ya koboya Koffi Olomide ya koboya Ferregola Jésus de Nuance pona conflit kota entre Ferregola na Jibe Mpiana entre ba Gaulois na Jibe Mpiana heureusement que Ferregola était sage oya betaki likambo wana kara heureusement que ba Gaulois oyo bayebi 12 ya wenge ndenge ezalaka to beta na biso yango kara yango na signalaki bino ke ba Gaulois to kota rando te na Jibe Mpiana aza papa il faut to respecter ba père oyo basala nzela po lelo oyo bafali bafali bafere baya koleka actualité ezali ya mwana oyo yo tozobenga mwana Nsuka. Mwana Nsuka ya bimi asali sortie médiatique pona ko annoncer biso ke Jibe Mpiana alongolisa ye bazemi Jibe Mpiana abotisa ye mwana oyo Jibe Mpiana kipaka te oyo mwana oyo Jibe Mpiana a récupéraki akokotike pa ya mama na ye oui nga lelo yo nakosolola na communauté congolaise to solola to sala analyse moko calme naza sir mutu soki mwana mwasi aboti na liboma bango na bango maboma soki mwana na bamoni ki aza na état ya bien aza na ba condition ya bien bato baza na mutema mawa bayaka kozwa mwana na ko récupérer po mwana na akola na maboko ya mutu neti ya mutaliboma te parce que akoya kolia biloko ya mutaliboma akoya ko vivre vie ya mutaliboma akoya kozwa ba infection ba maladie kidi yango moni basala nini balongolaka mwana oyo abotami na maboko ya mutaliboma pona ba pesa vie mususu parce qu'on ne sait jamais lobi mwana na koza la président koza la ministre koza la gouverneur koza la personnalité munene na société yango ba récupéraka et combien de fois oyo Jibe Mpiana azali l'homme qui a sucré la banane Jibe Mpiana l'homme qui a mis l'eau dans coco oyo lelo biso nyonso toyebi ke sentiment ya nzoto bakangaka yango te pe lelo yo nalingi na sabino ke ba leader mingi ya orchestre babotaka kaka na ba danseuse na bango na kobombela bino te Weranson abota na danseuse Koffi Olomide abota na danseuse Tabulei abota na Mama Mbili Abel oazaki travailleur na ye Koffi Olomide lelo tozo loba Cindy Leker ayaka travailleur et pas na mais lelo Koffi Olomide alakisa biso kutke Mama Lia azali sous femme légitime na été femme légitime na ye koma nani Cindy Leker o boyoka ki ya Laurent Sokoko alekaki ayebisa biso ke akendeki kolia pondu oyoyo Cindy Leker alambelaki est-ce que biso nyonso oyo toyebi ke Koffi Olomide mama ya bana na ye ezali Alia mama ya ba Didi Stone mama ya ba Delpino Morinho mais lelo yo Koffi Olomide atika mère Alia pona kolakisa biso ke mwasi na ye ya ndako ekoma nani ekoma Cindy Leker est-ce que Koffi Olomide asala sortie médiatique pona koya ko signaler na ba kofifi nyonso ke ngai ndenge nazabwe na kabwana na mwasi na ngai ya ndako mama ya bana na nga sikoyo ekoma Cindy Leker Koffi Olomide aloba yango te mais na matoyi ya Laurent Sokoko na munoko ya Laurent Sokoko toyokango azobisa biso ke femme légitime ya Koffi Olomide ekoma nani ekoma Cindy Leker c'est que eza bizaleli ya ba musicien nyonso ya Congo bo tenir Jibe rigueur te na makambo ya mwana Nsuka parce que tant Jibe Mpiana botsaka
mwana wana mwana ntuko tozo benga mwana ntuka jibe mpiana botiaka ye tondimi te ke mwana ntuka ayaka koyebisa biso ke otendenge naza boye nazwi zemi ya jibe mpiana nazokende kobota obia zemi ya jibe mpiana ekokisi 2 mois to 3 mois to 6 mois ayaka koyebisa biso yango te po mwana wana auti wapi nanu aza sans éducation mwana auti na paka juma boyebi na paka juma bako déverger mwana na âge 8 ans na âge 9 ans na âge 7 ans kindumba ezalaka déjà na paka juma mwana na zaki enfant de la rue bolandi bien manike azo expliquer yango enfant de la rue un enfant oyo azalaki na ba parents na ye matikaka ba parents na ye na ndako azokende ko vivre vie ya libanda lelo yo jibe mpiana en tant que parent azwaki ye na orchestre na ye a émergé na kati ya BCBG nani mutamema mwana wana c'est toujours qui sinjo rapona ko mema mwana wana on dira yeba ki aza bombe ya retardé lelo ya ko memela jibe mpiana ba problème oye komi ko memela jibe lelo yo aya ko lata casque ya ba problème na mutu na ye ya ko lata casque ya ba douleur na mutu na ye ya humiliation ba humilier jibe tina niveau oyo ya ko bimisa mwana oyo yo kolobaki jibe mpiana abandona ye. En tout cas, ils ont participé mawa, ils ont soni na communauté congolaise, il y a ko zouata na biso, il y a ko tia artiste leader, il y a munene na jibem piana na ba miniature, il y a ko dimne valeur, il y a jibem piana, o ya pesa biso ba texte, ba nzembo ya danger, jibem piana betela biso ba stade des martyrs, jibem piana betela biso ba fikine, jibem piana betela biso ba zénith. Bandeko na ngai tozalaki wapi na temps wana nyonso pona mwana ntuka aya koyebisa biso ke nazwi zemi ya jibe nazokende kobota mwana ya jibe nazana mwana muke boluka bolanda jibe mpiana bokanga jibe mpiana po aviole ngai asalinga mabe atenga misapi ya devirge nga na ki mwana muke nyonso wana tozalaki wana te pona koloba yango mais tandis que ba rumeur circula pe na cc toyoka yango congolais nani oya yoka onteke jibe mpiana botisa mwana ntuka zaki mwana muke bosalela yango ba video te pona nini mwana ntuka bimaka te pona ya kofunda jibe mpiana pona nini tango azalaki mineur mama ya mwana ntuka azalaki wapi pona ya kofunda jibe mpiana ke jibe mpiana sente mwana na ngazana muke c'est parce que babandaki o se retrouver na mbongo c'est parce que babanda se retrouver na voyage. C'est parce que jibe mpiana sombelaka bango lupangu yango moyeba ya koloba yango ezalaki te moyeba ya kofunda jibe mpiana ezalaki te parce que misapi oyo azoloba jibe bando te misapi ezalaki misapi ya bien ya dollar ah oui ezalaki misapi ya elengi ya mbongo soki batie misapi bapese mbongo akokende koloba te. Et moi, en tout cas, pourquoi lelo y en a 2024 aya ko tenir rigueur na jibe mpiana yako bima yako lobakeo jibe mpiana bebisa vie na ye jibe mpiana a bebisa carrière na ye ndenge moko kaka na vie na biso na ti lokole aya ko lobake fallait a bebisa carrière ne bozo mona ke tozo revenir kaka na actualité moko pona ko dindisa kaka actualité ya Didas Arena ya fali ya fait rigola. Pendant que dimne kaka Didas Arena ya fait rigola Jésus de nuance actualité balingi ba kitisango mais beaucoup kitisango te ba goloa toza la toujours réveillé ya ko lamuka ke balingi ba yela biso ba beze zanga tina balingi ba yela biso ba histoire moko zanga tina to kokota na makambo wana te na ba distraction o zanga tina. Alors lelo na nini expliquer bino nini mwana oyoyo mwana ntuka ya Laurent Sokoko akoma kobeta na Sandra Lina baboté. Ya Laurent Sokoko c'est un drogué. Sandra Lina c'est un drogué. Kisinzora amelaka drogue. Janvier amelaka drogue. Ba sali association ya ba drogué. Ba moni ke pona to nuire jibe mpiana ifuto kende wapi. Ifuto kende ko simba mwana ntuka. Il faut que nous simba mwana ntuka to benda mwana ntuka aya sa la sortie médiatique pour na ko diminuer jibe mpiana oyo azali icône ya musique congolaise oyo azali baoba l'un des pionniers ya makasi ya musique congolaise soki to simbi jibe mpiana mais sur internet nyonso ekozala focalisé na jibe mpiana. Alors à ce moment-là, moi, la Didas Arena actualité a fait rigoler les sous-soutés.
Mwana oyo tang bazo violer pa Jibe Mpiana. Mama Olive oyo atenaka rigueur na makambo ya viol ya makasi. Mama Olive azalaka. Ex-président Nabiso Rais Kabangi azalaka. Oyo Mama Olive abetaka sete makasi pona makambo ya violence faite à la femme. Et surtout, na âge ya mwana nsuka n'époque wana mwana nsuka zoloba bien que Jibe Mpiana violaka ye na âge nini. Bandeko na ngai tozala sérieux. Mwana nsuka oyo zo luko gagner lelo luka olinga ki o gagner ngo bien avant tant Mama Olive azalaka. Tango zalaki muke na âge muke. Olinga ki obimolo bayango Mama Olive ndenge naza boye naza violé ifuni bozonga na ba droit na ngai naza mwana muke tala jiba sala ranga boye sala ranga boye. À ce moment là Mama Olive alinga ki a tenir rigueur ya makasi vis-à-vis ya musicien artiste Jibe Mpiana ngaloba non. Jibe Mpiana ndenge ozo sala boye eza bien te en tout cas bokanga Jibe. Mobeko ifo kanga Jibe. Ba mema Jibe Mpiana na justice à ce moment là alinga ki a dédommagé yo ya ebele. Mais vu que ozlanda ke lengi ya mbongo Jibe azopesa yo mbongo Jibe Mpiana asombeli bino lupango ayebisi yo fanda na mwana wana bokola mwana wana po oza déjà mutu aboti na ngai ba danseuse nyonso bazana ba participa na sentiment intime na Jibe Mpiana te. Basala vie oyo sel na Jibe Mpiana te lien o bozana ngona Jibe Mpiana leki makasi mama. Bokomi na mwana na kati lelo soki Jibe Mpiana to souhaita ngote atie zolo na likolo alali na se yeba ke mwana no ako participer pe na dei ya Jibe ko ya kolela papa na ye. Soki ezana ba bien oyo ya kokabola mwana na père ozana pare oyo ya kozwa ba bien pe. Po aza makila ya Jibe. Soko yeba ke Jibe abotisa mwana pourquoi pas pona ko valoriser yo moko pona ko battre la dignité ya mwana na yo na ya Jibe Mpiana po otangisa makila déjà pona Jibe Mpiana olinga ki olukata si de Jima Mpata olinga ki olukata batu o bazalaka proche ya Jibe ba beda shu baza papa ya botala ngai Jibe Mpiana botsanga mwana makipaka ngai lisusu te boye est-ce que to solo nanu mobali abotisi mwana kipaka ete akosombela mwasi wana lupango akoki otindelaka mwasi wana mbongo pona zwa soin ya mwana wana bandeko na ngai ba mama nayebi ke ezosala pasi de part et d'autre ezosala pasi na motema bozozwa place ya kibomama bozo akize Jibe Mpiana bolobi lelo fu bosala ba marche ba avocat na moni bakomola ta batoge pona ko luka bokanga Jibe Mpiana bosambisa Jibe bosala boye patati patata donc mutu na mutu akomi ko sala analyse na ndenge na mais non elobi nango Jibe Mpiana ye moko soyons sérieux tango mwana ntsukazaki na mwana ya Jibe bazotindela ye mbongo basombele lupango atikala koloba te mais vu ke akomi na mobali mususu abotisa ye mwana lisusu po à part mwana wana oyo abota na Jibe Mpiana yazana mobali na ya bota na mobali mususu azana mwana mususu mais tango komi drogué okomi komela drogue okoti na kira ba Sandra okoti na kira ba Kisinjora okoti na kira ba Laurent Sokoko na obengo lisusu ya Laurent te parce que tu es un imbécile oza père azo réfléchir te okoti na kiri ya bato ya ba drogué bokomi komela drogue mwana tangaka lisusu te mwana zalaka lisusu propre te mwana koma kolia chaque jour dendo na kwanga po yo bimaka tongo oki osala kindumba na yo bisoko kokendo li osali ba makambu na yo titi 0h1 oyo zonga na ndaku soin ya mwana oyebi kozwa lisusu te mwana tangaka te mwana koma na ye kaka loyenge Jibe Mpiana en tant que père en tant que responsable en tant que mutu oyo azana souci ya venir ya bana na ye Jibe Mpiana tala habité te lelo nakoki otika mwana na ngai te akoma neti mwana moko enfant de la rue ndenge yo moko zaki enfant de la rue ndenge yo moko zaki na paka juma te ifuna sauver honneur ya mwana nanga parce que makila wana eza makila ya mwana
makila na ngai mwana wana za makila na ngai il faut na récupérer mwana na ngai na pesa essence pour lobi na koki ozala te mwana na pas se retrouver na avenir ndenge na uti opesa bino adage ke mutali boma oya boti mwana batu ya normal basalaka nini babotolaka mwana wana na maboko ya mutali boma mpona bapesa essence jibe mpia natali na mama Nies Lusambo ke mwana na biso koko na ngai azali na maboko ya drogué na maboko ya chel na maboko ya mwasi oyo ya paka juma oyo akoma kotambola na bakisi njora na ba janvier na ba sandra na koki otika koko na ngai te azala kaka bongo na koki kotika koko na ngai te lobi biso tokozala te na se ya moi oyoyo mwana na biso koko na biso aya kosouffrir lobi baya koloba ke tala mwana ya jibe mpia na chel tala mwana ya jibe mpia na muyibi tala mwana ya jibe mpia na ndumba ndenge lelo tozopesa histoire ya mwana ya Zakari Liboma parce que papa na ye encadre ki mwana te parce que papa na ye atiaki souci ya mwana te yango moni jibe mpia na salaki nini a récupérer mwana na ye pour ne pas laisser son enfant na maboko ya mutu ya liboma lelo tozo considérer mwana ntsuka neti mutu ya liboma botala te taye nango na bemission wana bozomona te kaza déjà sous les effets ya drogue Sandra Lina ke osala émission et pas ya Sarato la libundu ya Congo asali émission na sous les effets ya drogue ba meli drogue Diego Milito ameli drogue Sandra Lina babota ameli drogue mwana ntsuka ameli drogue bazui caméra batie babandi kosala émission na bango na libundu ya Congo tellement caméra ba émission internet ezalaka nango lisusu ya kozwela mokanda te mutu na mutu aza na caméra na ye kosala émission ndenge alingi bazui caméra batie babandi kodémarrer jibe mpiana Sandra Lina soki ozalaka na kanda ya jibe kokanisa te ke kozongisa yango epa mwana ntsuka ya Laurence Okoko soki oza na barando na jibe mpiana kokanisa te ke okodimine jibe mpiana na nsima ya mwana ntsuka ekosimba te bawenge mani bakotikela bino space te yango moni ke jibe mpia na récupérer mwana na ye na maboko ya mwana ntsuka po amoni ke avenir ya mwana ne ekoya kobeba il faut apesa avenir ya mwana naissance ndenge lelo basuraya baza badaida baza yango a récupérer mwana ne na maboko ya mutu ya liboma na maboko ya drogué para nini yango akolinga mwana nakola na maboko ya mutaliboma ato sentaki mutaliboma ozomone okita bwaliaka na fulu matabo amelaka na fulu oko récupérer mwana no sauver avenir ya mwana na yo d'ailleurs ye lelo mwana ntsuka ifo azala fier ya komona mwana ne na maboko ya jibe mpiana tala lelo mwana komi kotanga mwana zongi na sens ya avenir ya bien azo promettre déjà que na ba prochaine année zo ya mwana wana akozala l'aise. Est-ce que moi nana soit zaina maboko ya mwana ntsuka est-ce qu'alinga ki atanga na ba condition bien est-ce qu'alinga ki vivre bien lelo ebozo ata microbo kende botuna mwana wana ya mukeke lelo na maboko ya koko na yo na mama no yo ko préférer vivre na maboko ya nani mwana na koyebisa bino po azoloba déjà azoloba je vous dis que mwana na azoloba koyebisa bino ke na préférer na vivre na maboko ya koko na ngai mama Nies parce que kuna mama bimaka tongo azongaka 2h 3h na liaka dendo na kwanga nazaka na vie ya pasi jibe mpia naza lisusu neluka osala na bino te asombela bino lupango apesa bino oteka lupango mpo kende Chine mama no azonga paka juma azwa mwana ya jibe mpia nazongisa na paka juma est-ce que yo ndimi vraiment que jibe mpia na koko tika mwana na ye akende ko vivre na paka juma na personnalité nyonso ya jibe azanango ah non je ne crois pas ce qui ata jibe mutasala ki yango te peut-être ata batuneti ba papa king balinga ba récupérer mwana wana ko longole na paka juma ko ramener esika bien batuneti ba son Félidri Chalako un prêtre aux États-Unis ba linga ki ba récupérer mwana wana ba mema ye esika ya bien parce que ata jibe azana mbongo tazana bomoyité je vous assure que jibe mpia na lelo na mboka o makambo lona il y a de grandes personnalités na mboko bakoki ko assumer responsabilité ya bana ya jibe sans toutefois ko senga même permission ya jibe ah oui
Batu net honorable chiko bo face ba koki ko ndima te ba mona ke mwana ya leader net Jibem Piana akende ko vivre na ba condition wana. Bo bisanga Weranson o abotisa danseuse. Est-ce que mwana wana a vivaka na Kinshasa wa? Si azali banda mboka. Démarche ya mwana ntsukeza nini? Ezaka ka poto. Est-ce que bino ba maman nyonso bokoki ko sangana bo banda ko saela Jibem Piana be émission kaka pona mwana ntsukazo luka poto? C'est dit n'importe quoi. Bozo sala ba émission ba miniature, est-ce que bobi démarche ya mwana ntsuka suka na ezanini? Suka neza poto, c'est que mwana ntsuka so akeka poto esili makambo histoire esili. Alors bo prouver Jibem Piana ke bino bozana bolingo ya mwana ntsuka koleka Jibem Piana parce que ndé bozana vous avez l'argent, bozana ba compte, bozana ba mbongo bokoki olongola pe mwana ntsuka na Kinshasa bo mema na poto, bo lakisa ki motema malamu ndenge Jiba asombela ke lupango. O Jiba koka osala ya ngwana ya kosombele lupango eza garantie ya vie. Kokende poto eza garantie ya vie te. Ebele pe ba na poto ba osala eloko te. Ebele pe ba na poto ba na ba mapangu te na Kinshasa wa. Ebele ba na poto ba koki o refouler le loi rozonga comme lala na ba flat. Assurance makasi ezana nu 25 sur 30 na kati ya mabele na yo moko oyo zana ngo awawa oyo koko kende poto ba refouler bi kena zana mweteni na nga na somba na Kinshasa na kozonga na ke kolala. Jibem Piana so alinga ki mwana ntsuka te alinga osombele lupangu te azwa mwana na ye atia ye kuna c'est parce que il savait bien que mwana na ngai il faut na ba condition ya bien yango asombela mwana ntsuka lupangu poto e pa jibezelo côté. Nani abisi bino ke soki mwana ntsuka zai kaka na lupangu wana peut-être azo vivre vie normale ndenge mwasi nyonso vivaka azo tangisa mwana na ba condition bien peut-être poto elinga ke ya kaka na kati ya lupangu wana peut-être Jiba linga tala ki bon ndenge azana mwana na ngai azana lupangu a maintenir déjà tendance oyo na PC déjà azo ke nango bien na kolongola epe akende poto bandeko na ngai mwasi oya boti na Jibem Piana totana nu Jibem Piana na ba personnalité ne nyonso na ba qualité ne nyonso. Est-ce que mwana oyo lelo ya ta Jibem Piana zana bomoité? Est-ce que mwana ko vivre kana Kinshasa? Je ne crois pas. Je ne crois pas ba musicien belé bazwaka bana na bango akoluka tinda na poto pona akende kotangela na poto po biso nyonso toyebi ke diplôme ya poto soki mwana uti kotanga na poto aye koluka musala directement aux ana facilité ba accepter na n'importe quelle entreprise. Je ne crois pas que Jibem Piana ngati ka mwana na kaka awawa. Et lelo démarche ya mwana ntukeza kaka akende poto bino oyo yo boza na bambongo boza na volonté na bolingo bolakisa Jibem Piana ke boza na souci ya mwana ntsuka koleka Jibem Piana oyo asombela ke lupangu bosalela ye passeport bofutela ye billet bolongola kende poto po charge ya mwana déjà Jibem Piana récupéra mwana na ye Jibem Piana récupéra mwana ne na maboka mutaliboma soki bozana bolingo mwana wana bosalela ye billet bosalela ye pardon passeport bofutela ye billet sala nini akende ko vivre na poto soki bozana souci wana. Mais comme bozana souci wana te boye na bino ko sala ka mbongo na internet lelo mutu nyonso comme Jibem Piana aza violeur Jibem Piana ifo bakanga ye mais bozo bosana na zonga nanu mwasi ma oyo na yoki moi c'est un grand frère nanga maman autant sa zolo bayango awa ke ba mama na biso kala babalaka na âge nini ba mama babande ko bala na âge nini so na tambusi micro balader oyo ka ba mama mususu babala na âge à 16 ans ba mama mususu oyo ko nga déjà na âge il y a 10 ans bakangela kanga déjà papa po mabala kaleza ki bongo yo kake papa jeune garçon yo papa na papa yo baza ba camarade mais mwana ya papa wana ayaka déjà na ndaku ya muninga na ye oyo okape déjà papa na sola ke moni mwana no mwasi wana Angel wana il faut babala na mwana na ngai Eric Angel il faut babala na Eric siko Roland Eric azana âge nini Eric peut-être ana 25 ans mwana bazo kangana Christelle peut-être azana âge nini 8 ans to 7 ans soki nazo kosa bolo bango akinga beret rouge nazo kosa yango bolinga ito sana analyse sur base ya makambo oyo okomona pe na âge il y a 14 ans, maman mususu bazwa zemi. Tout l'exa micro balader oyo kakite, nga na zwa zemi na âge à 14 ans, na âge à 15 ans.
Déjà basiaka nga zemi na boti na ajiboye na bandi oboko la ban lelo mabala toujours mona mwasi po akota libala il faut akota na 45 ans il faut ya na 36 ans 37 ans que vers ménopause non ba parents na biso babandaki obala mwana vierge na âge ya muke po azokola na mwasi wana bajo babala ba mama na biso. Et pourquoi lelo yo pourquoi bolingi kaka bo akimle jibe mpiana na likambu ya mwana ntuka o déjà et je lui dis combien d'années passées dans 2024 il faut tout solo la masolo ya mboka il faut tout solo la batu baza ba femme baza violée na est bozolo bela yango te mais vous êtes là rien que pour na kwa kimne jibe mpiana na histoire oyo eleka sombela mwana na lupangu apesa mwana wana ndambu ya parti ya vie oyo mutu alukaka na vie bandeko nanga ponga lelo na vie pona se sentir que naza beret rouge naza à l'aise eza lupangu mutu akosa bino te oyo nyonso tolukaka kaka esika kobata mamoi na malili vi na oyo ezwa sens mpo mutu oyo aza na ndako te aza na lupango te aza sans abri jibe mpia na sala na mwana ntuka mutu na age ya mwana ntuka na bozotala age oyo aviolaki ye oyo abotise mwana me bozotala age oyo te jibe mpia na sombelaki lupango fale mpe bolobake te aza moke nanu jibe mpia na efale mpe asombele lupango na age wana jibe mpia na efale mpe akabela ye bambongo na age wana bobi combien de mbongo oyo jibe mpia na kabela mwana wana bobi combien de makambo oyo jibe mpia na sala à l'égard à mwana wana biso tozwa ozwa kaka lelo le devant olobake jibe a violé jibe asali boye oyo jibe ake boye bakokanga jibe te mpo jibe ayebani na président non du n'importe quoi na yo mpe oyo kozwa temps ya koya kobimisa makambo oyo parce que ozomela drogue oyo kosenga na mama Denise ya kotala lelo likambo oyo yo bandeko na yo ke na muke kaka poto shite na biso muke kaka Denise kota likambo oyo tovelinga solution naza na makasi te na kolobela ngai mutu akolobela ngai aza te ona ekoluka ya Sandalina ma Denise oza mama oza mpe na bana basi kota likambo na ngai naza na mutu akolandela ngai likambo oyo te nazosufa mwana ntuka mama Denise akota makambo no te nga na osenga na mama Denise akota makambo ya est mwana ntuka mama Denise akokota makambo na yo te ya buzoba oyo yoka bilengi no ça fait des années passées o bapesa yo mbongo bapesa sens na vie omoni ke vie na yo raté yango teki lupangu po kende Chine simbi te bozonga paka juma lelo yo na 2024 guerre ezobundama na est mwana ntuko lingo ya komema biso na distraction faire gola zobeta Adidas Arena oyo komema biso na distraction ki ote mama Denise akota likambo no mama Denise akokota likambo na yo te mutalinga ki akota likambo na zaki mama livre tango zaki na age muke o ba violaki yo soit disant ba violaki yo il fallait ki mama livre akota likambo na yo na minute o toza na temps ko perdre de temps basi baza ba femme baza violer na est yo zaki violer lobango olobaka yango te nazo tuna na bino nyoso botie jibe na ba miniature bozo lobela yango parce que nakangi mutu te mutu na mutu azosala analyse na ndenge na ye chez Mokonzi mutu na mutu pas sala analyse na ndenge na ye je ne disconvie pas o epeza ezo concerner rien que ngai beret rouge analyse na nga selon ngai ouais Francis mi a témoin jeune dit qu'au Canada na peso mbote o eza analyse na nga nazosala selon ngai c'est pas le moment ya komema biso na ba distraction inutile mwana ntuka soki ozoluka nzela ya poto il fallait que luka jibe na ndenge ya calme ou soit to luki si de jimampata na bien ate de plika ko memo poto wengeza munene je vous assure que wengeza ate de plika ko ki o mema yo poto po de plika za mwana ya jibe ate héritier wata gogan moto na temba ko ka ko mema yo poto na wenge ba luka poto te na wenge ba luka poto te tangi mama tala plus pire au kobota na leader ya mofude jibe mpiana yo le la poto lelo ya osela biso chantage ko ngai jibe mpiana il fallait memanga na poto ketu pona ni mpo jiba tiki zambota atiki ba danseuse na poto kuna non petite sœur nanga luka nzela poto na ndenga calme et lelo nazo biso ke kisi njora na Sandalina ba nuire yo na erreur oyo jibe mpiana kati yo vi na ye mubimba oyo lobaka fali kata ye zoba otikala ochange te kata ye mama omoni buzoba osali bakati yo
bakati yo kisi nzoka nazozonga pe koyebi soki fali aza zoba te fali aza très intelligent ofinga fali odenigra fali aloba ngo déjà ke mutu oyo akoleka zone rouge epa na ngai fali totikali bongo kisi nzoka oluka oyamba fali na nzoto boye fali ayamba yo kende koyamba kofi bafali na bafere baza na temps ya distraction te baza na temps ya koluka basali ya minene guerre ya musique oyo tozobunda eza guerre ya basali ndenge wera na jibe babunda guerre ya basali ya minene jibe abeti Bercy wera abeti Bercy jibe abeti Olympia wera abeti Olympia jibe abeti Martyr wera abeti Martyr guerre il faut ezala guerre moko loyale ya musique enoko mema biso na bensalité oyo ntango fere gola ayoki ke fali di cap la merveille ya beti New Arena. Faire pas l'ingaki à beta New Arena. Mais bakangi New Arena, ce qu'on fait na mayele na tele ko tikate double Adidas Arena. Gare ya musique ya ngwana. Voilà, c'est ça la musique. Et non ko yako mema biso na ba makambu ya salité oyo ki sinjora biso to ko sengelo démission et pas ya fali. Oko démissionner pas fali pour fali wana yo zo soutenir au finga ye. Ofinga fali pede o denigra fali na ba niveau nyonso nazo ebiso ke fali faire baza bazo bate ba yebaka nino bazo sala ki sinjora vi na yo ekozala kaka via ba malhonnête vi na yo ekozala kaka ya koteka ka drogue kaka nengo teka drogue kuna yo moko lesbienne mwana no lesbienne ki sinjora zwana no mobali na yo beta pe masolo ya mobali na yo tolanda ki sinjora luki problème grave na wenge Kisinjora o jibe mpia na sombela lupangu o leki na o jibe mpia na mema na poto o futi jibe mpia na monnaie de singe génération o nyonso na ba fali na ba fere na ba bourreau ba lempe la ba soleil ba nani biso tout oza génération wenge ba musicien tout o bazo bimasiko pona ba koma ba musicien bazwa goût et pas ba jibe mpia na ba weranson muto bo yango azate à part latino wenge ti lelo banda wenge bimorke c'est mon côté tikala robima. Alors moi en tout cas comme obimi au sali sortie médiatique pour na bato ba yoka yo mawa. Bato pe bazo ko mawa bazangi ba $100 na ba $300 te na ba $2000 ba $4000 bazangi yangote ba saper pe bazo sala guerre kuna ya ba sap. Mais ka ko solola na bango pona ba luka ba mema yo na poto batu ya mawa saratola kisinjora batu tu oyo bazola kisabiso ke bazana mawa ya mwana oyoyo démarche ya mwana o asali sortie médiatique ezaka pona kende poto jibe mpia na so boya ko meme poto parce que aza drogueur amelaka drogue yango jibe mpia na récupérer mwana na ye na maboko ya mwansi oyo amelaka drogue azo ndire mutaliboma jibe mpia ne fois sauver vie ya mwana ne yango amemi mwana na ye na maboko ya mama na ye po ba mama nde baye ba roboko la bana aboko la mwana po jiba za susu na mwasi na ndaku te boyebi yango siko tango jiba récupérer mwana ne na maboko ya mutaliboma amemi ekuna bino o bozotia jibe mpia na ba miniature boyeba yango ke démarche ya mwana ntsukezaka kaka akende poto alors pona bolakisa ke souci na bino o eza ya makasi koleka jibe mpiana bosalisela mwana antsuka passeport bofutela ebiye bomeme na poto bolakisa jibe ke biso toza na souci ya mwana ntsuka koleka yo yango tomeme na poto le ya komema jibe mpiana na justice parce que eloko ese esalama kala aya vierge te ayaka déjà des vierges na paka juma na aja moke ti lelo akangami na jibe donc émission na nga lelo ezaki pona ko répondre bino o botie jibe mpiana na ba miniature jiba récupérer mwana ana po azaki na maboko ya drogueur na maboko ya mutaliboma yango a sauver vie ya mwana ne po mwana bandeko lia badendo bakwanga mwana pa lingaka za dévierger kuna na paka juma na jamuke yango jibe mpiana sauver parce que azota la personnalité na ye grandeur na ye jibe mpiana aboyi mwana ne lobe ya kobenga mandumba ya kobenga machel ndenge bana Zakari bazali loba maboma banini tout ça aboyi yango yango a récupérer ki mwana ne po moi si so azaki na conscience alingaki ateka lupango te po akende Chine tanga teki lupango ke Chine se kazana conscience te yango jibe mpiana kata ye récupérer mwana na ye. Alors, bolakisa ngai vraiment na ba prochaine émission que non, to lakisi jibe mpiana ke to na souci ya mwana oyoyo mwana ntsuka
Jibem Piana zwa ke mwana muka BBC vina ya alors biso auto tie na ba miniature pour na to sauver honneur ya mwana en tant que basi bino en tant que basi bokoki ko sala pe loko moko bo sangisi ser nanga Marie Laure ba ser honneur so ba sala émission internet bo sala te émission ya cagnotte ke bon tozo tie la mwana ntuka non fiske $2 to pesa ngo mutu entela simba yango pendant 2 mois, moi nan tuka to bimisele passeport asa nini akende poto po manœuvre neza kaka moko. Azwa kimne Jibem Piana bimi asali sortie médiatique pour na ko démarrer Jibem Piana pour na poto kaka. O lo balango bateau tout ça pour ça. Ozo dimne Jibem Piana tout ça pour poto. Ce ko kende ki était pas wata gogan moto na tembe. Patron, obseke ngana botana Jibem Piana mena ngakende poto tala boy. Wata koko benga jibete ya sala manœuvre yo moko na yi amemio pe poto. Metango bimi boy bato mawana ba sangisa $2 ba sala be émission ba memayo na poto. Be émission ezebele bo sala banalise. Bo sangisela mbongo bo memaya lungwa Kinshasa comme Kinshasa jiba zoni okolaye, jiba za violeur, jiba za boye na boye, bo longolaye Kinshasa bo tinda ya kende wapi akende poto mais soki bo sali yango te, bozo zela kaka ke bo akimle Jibem Piana bo dénigrer Jibem Piana bo kitisa Jibem Piana. Jibem Piana restera toujours tel qu'il est papa chéri, l'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a mis l'eau da coco maréchal Mukulu, waba kulu mutabeta basa des martyrs, mutabeta asala Jibem Piana n'a rien à prouver encore na makambo yo. Batu bazana nzela ko prouver biso makambo c'est falier ferré. C'est héritier. Bazé belo il faut pas prouver biso makambo o na nous te monité. Ce que zakaka Jibem Piana laissé avec de bêtises. C'est moi Béret Rouge na qui n'a partagé na bino, na solo la na bino pour na koyebisa bino ke banalise bozo sala ngana yaka kozongo na suka. Bosunga mwana ntuka kende poto c'est tout. Totika Jibem Piana tranquille sala makamu na ye. Bagoloa tola muka concert eza moko. Concert eza moko Adidas Arena o balingi ba dimna actualité. O balingi ba kiti sa actualité po ba moni ke Adidas Arena ena mu pepe batu ba komi ko lata ba Adidas, batu ba komi ko sala ba interview, batu ba komi ko sala ba vidéo dans TikTok et komi saturé kaka Adidas Arena. Yango balingi ba koti sa biso na actualité à Jibem Piana. Toko kota na makamba papa chéri te ngala lancer ka défi ya moko bino bozala mutema mawa koleka Jibem Piana bo sangisa $1 to $2 ngaya na rosenga papa King atindela ngai mbongo nazolo bango na émission Papa King tindela nga mbongo ngana ko sala émission tour asimana lakisa bango comme bozana souci ya kokotize mbongo pona mwana ntuka kende poto yanga yangoyo Papa King atindi $50 yangoyo bo sangisa bozwa mwana ntuka bo bimisele passer pour futele bia kende poto mais soki bozo lukela kaka Jibem Piana ba problème eko simba te Mama Denise na suka na clôturer mwana oyoyo tokoyoka ye te nenga zo senga ki ote Mama Denise akota likamnanga Mama Denise na este batu ba kufa Fachi na este batu ba kufa totala makambu ya este totika kokene na ba distraction inutile ya makambo oyo mwana yoka bilengi ba $100 lelo alinga ya ko démarrer Jibem Piana ba tiena ba photo miniature ya Laura Sokoko boko mate Sandra Lina Kisinjora janvier tant que nga Béret Rouge wa simba clan wenge nazali boko poussa na te wana ezaki ndambo pona na expliquer bino merci na bato ba soutenir ngai merci na Papa King le biteur de la prolongation merci na Nafriza merci na Molongami merci vraiment ya makasi na Signorita Karine Mokonzi la baron la patronne awa toujours chez Mokonzi to s'abonner massivement to partager to liker et ko sala ngai bien merci le sous na linga ki na pesa na mama Souriaman na bandeli yango mama Souriaman ba vrai gaulois totelema pona makamu ya faire gola et pourquoi pas na Naomi la perle japonaise moi ça na tendresse hein et pourquoi pas na liboma na Karine la choupette officielle la voix la plus douce de l'Europe Mère Fashion Night Karine Mokonzi Béret Rouge et pourquoi pas na Mama Jackie hein Maman Jackie Vegas na peso mbote siko zali na pesi mbote na maman Hortense Motema Pichu Isampwa
Et pourquoi pas na Marcelin qui pelekes ce que l'on l'a tabilamba mikolo kutana qui pelekes. Agence immobilière ya sir na kati ya Kinshasa avec Pichu Isampoa. Contactez et ce que l'on zo ba palais ya calme ya propre ba immeuble. Contactez Pichu Isampoa, agence immobilière ya solo ou eko sarate. Merci na ba enyo so balingaka ya Philo Kimenga, nouvelle formule ya Masola. Vietnam, cours de grand Yabelis, Béret Rouge, honorable Chico Bofassa, merci na bino nyonso, o balingaka Béret Rouge, na bo balingaka Béret Rouge te. À suivre. S'abonner bisotou chez Mokonzi officiel pour les informations Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te